kaka moko. Karine Yamado TV. Vous s'abonnez. Beaucoup de très chéri. Ba film bien. Ba théâtre bien. Vous s'abonnez. Penza partout. Bolanda Abisso. Pe bo continuer ka Bolanda Abisso. Vous s'abonnez Penza. Karine Yamado TV. Vous s'abonnez na Karine Yamado TV. Yamoni Makambo. Karine Yamado TV. Yambishi. Vous s'abonnez parce que la news, bah baise, hein, baise Vandara, baise actualité. Karine Yamado TV. Donc vous s'abonnez, Julia Beck, Emion c'est quoi maman et s'abonner. Bon à Paris, Belgique, Bruxelles, Canada, Angola donc vous s'abonnez parce que news il y a solo na Karine Yamado TV. Tu bêta en vous savez. Bim. Voilà mes chers amis internautes internet quand tu es bino na Karine Yamado TV Yambiji. Donc pour vous se retrouver na ba news na ba buzz na bino qu'est-ce qui se passe na Congo Kinshasa kaka ndenge ba belobi na ba belobien mais to kiti sur le terrain to za na lemba pour to meka ko solola to za awa na siège ya Robinho Mondibu place nini alambe la rabino o boyoka ba chana no boye boyoki ba biloko ebele mais to za awa pour to meka ko solola na qu'est-ce qui se passe batu balobi ebele Robinho pourquoi Fabrikas asoli na Fali Poupa Robinho sepelite est-ce qu'il y a solo ba belobi ou ba belobi toza awa na siège ya Robinho Mondibu a délégué mutunaye to sola naye beaucoup découvrir yé invité nanga aza masqué mais na ko démasquer bientôt là abinisa abanda depuis Wenge na Wenge a bêta danger. Et pas Robinho soyez à l'accès expérience compte à frapper les sous les lots yambié toyoka mais semaine prochaine tozalana yemoko leader Robinho Mondibu l'homme à yachana nuboyi donc na lolendo oboya opesa batumbote olinge Paulette wana yo bongo na biso. Donc pour me découvrir là j'ai sali mon équipe technique na sima ya bilili si Jano si Andongala si Jano Ndongala donc wana ye wana bo mesana na bongo biso to kendaka bongo na pesi mbote bongo na Julia Beck 1 million c'est quoi depuis Allemagne bébé secret Christelle Bafossette wana bayanga. Donc faut en avoir pilier na yo est-ce que na Belgique aux en abat est-ce que na Londres aux en abat ce qui total na Paris na moni bongo Olga charisme donc ologie charisme et on est makambo éviter na ngai nazo kotisaye déjà nazo kotisaye bomona ye to meka ko solola bo s'abonner massivement na Karine Yamado TV Yambishi. Le Vitique, bonjour mon frère. Bonjour, c'est de là mon condi, c'est de là bango bigara donc vitesse makasi na big les deux années makambo si tout le monde les lots après donc le bamingi zate en tout cas le bamingi zate le Vitique to kiti lelo na siège na bino na base na bino place nini bolambe la rabiso biloko mais to ebi le Vitique azala déjà na maison mère le Vitique lelo par Robinho et là on est sala otika maison mère pour oya lelo par Robinho Mondibu on est à eloko moko ya malonga penza na sepena na question tuninga ici là eza eloko moko boye donc moni soki nzamba bongisi makambo na ye moto ayebaka te nde balobaka toujours l'avenir est sombre donc mabongisa nzambe eza pena mbongisi ya nzambe yango ezalaka bafanatique ya le roi de la forêt que je sali et big boss sambo tebele côté ali pina bango no soba na maison mère balingaka biso chiffre 9 ya Robinho Mondibu balingaka ngape mwana bango le Vitiko animateur wa munene wazo binisa bango lelo mobini simboka donc ezaka bango nde ba permetanga ba singa non le Vitiko to moni ya yo to sala makambo mais ndenge biso to zolingela ozo so yango te to préférer siko ofanda na orchestre moko oyo monike mutu moko a reconnaître les rois de la forêt à respect pour passer na bénédiction est valable les rois de la forêt ba moneka ka Robinho Mondibu ba ibsenga na fanda na chiffre 9 yango lelo ningo zomona boye na za pena donc très à l'aise c'est grâce à bango quoi les bango nde basala makambo na bana maison mère. Ok, c'est grâce à bana maison mère ba pesio accès balobi kinde ozalana Robinho Mondibu est-ce que Manioko Fritz le Vitique au batu baebi
est-ce que ndenge ozo évoluer na Robinho na par rapport nous avez qui na maison mère ozo mona ndenge par rapport ezaka que donc bango bazomona nazomona que partout à Paris batutu bazoza toujours d'accord makambo nazo sala zo simba ozomona que donc évolution ça très bien ba félicitations na batu nyonso surtout ba fanatique les rois de la forêt balingi les vitiques balingi orchestre oyo balingi pena makambo nyonso toujours sala bazo recevoir en à cœur et puis bazo pesa biso toujours le pemba toujours sala makambo malamu. J'ai vu très bien, donc tout est bien. Est-ce que cri au bois dans la maison mère na ozo boire est-ce qu'on voit qu'il a quelques cris au bois dans la maison mère mais la maison mère on dirait na disque au côté studio té na kama wana fona benga cherry flash aya omoni ezaka kabiloko oyo na boire na maison mère mais na ninga vite sachet tout salela ngonde sko makamomo wana cherry flash soliste oyo asala ka makambo nyonso oyo boyokaka wana cherry flash ye nde donc nayebi ke cherry flash akopesa biso wana eloko wana ye yo wana bato bacomprendre ndenge nabwakela yango na maison mère na ndenge nabwakela yango na chiffre 9 na maison mère ezalaka boye ngoyo badepite ngoyo basénateur ya nyama ngoyo babikakale bapona shilo yama ashino bayaka na mboko yo pona mosala ya 5 chantier ayelaka bilamba melelo bakoma koteka bakabri mama bolei etekaki mombongo ya mapa ya mwamba Robinho Mundibwe leve ngwareke ngananga ale manioko esprit déjà portant na ngakota on est en ninga maison mère mais ninga esprit ya chiffre 9 boko on ninga ba Didier levina yelaka ko boka babenga na kombo ya 5 chantier Mama Claudine kinwa Christian kinwa hey Mama Molei etekaki mombongo ya mapa ya mwamba Robinho Mundibwe magloire ke ngananga koli mutombo manyoko aletika ba mama bateka batangisa bana mama fodi bulu kuna dadi mafungwe bana mama Mongali secreto chiba mutinga batangisa bana nanga manyoko frite c'est de la mokonzi na lobigo chez toi te inde nija bala celebra inde ije record gauche toi Mamadou Riche ya bibi chama la papa na faki na ile bango ale libere moke pour no ngona bi moni butala mambwe bilamba to be baligolo wo lolo mwana mama lutala mambwe mama wo lolo Kunzibilele papa Cristiano Bernardo na Londres et baby Dosha wololo ale bulumuna kita bulumuna mata bilamba ligolo Ibo se peli moto fire en tout cas on est là qui on va y frite babiloko yo nyonso ozomona oyo donc ça biloko mo boye tant souvent robeta ngo wana mais bakipango te batala on est ka bongo mais tellement nzamba salanga grâce mo ba pesanga patron mo na vision amona ka musika yango moni lelo oyo na kati ya mboka mutu no soza convaincu na musala o nga les vitiques na osala donc par là na remercier beaucoup plus le roi de la forêt nanzela ya El Generalissimo Robinho Mundibwe parce que à sala na ndenge mo boyeke a formé patron nanga na ndenge ke a pesanga mayele mo bo o tam susu les big boss a pesaki ngati na bandenge mo abongo quoi en tout cas mayele moko les big boss a pesaki yote Robinho apesio lelo le vitique balobi est-ce que ndenge zo évoluer na Robinho lobité to yoka ke Levitique azali sous na Robinho ti asali pe yaye parce que ba soupçon bimi que Levitique aluka ya zonga li son maison mère c'est de la mokonzi webi kaka makamunyo so ezala kaka ke il faut yo moko yeba conscience na yo esala donc kozonga maison mère neti lelo boye eza ke na désobéir ba fan wana parce que balingaki ke lokola
via pesa bango opportunité mo apesa bango pouvoir ya bakolo orchestre balingaki ke balakisa pe ke baza bakolo orchestre donc batinda ngai nakende kosala mosala ngo pa Robin Mondibu oke baanimateur nyonso baoyaka na nsima na maison mère motu moko akobinisaka jamais koleka ngai pa Robin Mondibu comprendre donc so nalobi nazonga wana eza lokola na donc na contredire Nzambe quoi na sens contredire Nzambe donc belé wana ya bato ba wana za bana bato mo boyo ba yebi bina lévitique quoi peut-être na sens wana ba ko kontere ba kolo ba mamone wana mais ba yebi nga lo bato batindanga na sala musala pe mena le roi le grand Manitou el généralissimo ba ko ndima makamone wana te quoi balobi yo koseli bana maison mère batindaki yo oyepa Robin Mondibu babi kozi ya kolongwa ya Lévitique balandi na biso ya Karim ya Mado TV biso atolobaka vérité kozi ya kolongwa parce que obuja na njili ya pa chopanda prometaka ok basaleli o passeport tango bwaki 5 chantiers na maison mère beso ozo kende Zénith kokendo kendaka te ndo vanda na bakento wana epusaka osala nzela na yo olanda Mondibu toko cacher vérité te c'est de la mokonzi on a besoin de démentir en ma casse avec force parce que batant on a nazala na banimateur ebi nga na yamba banimateur tout na kata maison yamba balobeso yo zala na yamba ba roi David banana roi David lobeso kuta sana ino sa ya kineka na tana ya salita na ye ba roi David depende ba para babil déjà yo merci na bandi go yamba donc j'étais toujours patient ya on a sur bana maison mais ne ba sanga kende kuvana non pas elle généralissimo que ça non nzamba bongisela rayo chiffre 9 kende na yo eza parce que ezala ndengwana on passe de la mokonzi donc ceux qui bakolobaka pona makambo ya pacho fana na ye bambote belé kota zali wana vie na ngai donc vie ya palais ya lisolo ya visa ezalaka ke fallait na kende balaka na Stade de France mais natana tozalaka na animateur ni babwaka wana tozala na brigadier Sarbati natana tozalaka na yalo bebe son pota natana tozalaka na banani ba principauté d'Angola c'est pour ça zalaka. Je ne crois pas, toi on a Diego Kao. Ya Kao. Mais nandenge invité ça j'ai ezala ke nazaki mutu mwa nazalaka toujours patient. Ba pas quoi les kaki. Omone kana yamba banimateur ibeli malgré le bako na benga net petona Simon. Petona Simon. Wa Bercy. Voilà yé net Simon ni. Na yamba bango ye na yamba kumbale mais pourquoi le Bercy a l'inco reconnaître que yo Zambiaka ou yamba ya lobi akut azalaka déjà na wenge azala tengam na société c'est animateur ya Meli alias habité fait na alias kota zali na Paris so na kosima ramono loba ala témoin ya animateur Meli alias tant le roi de la forêt qui en charge ya maison mère wana ke non ngai na masana reti ampela natana to rekita ba animateur ebele to rekita ba animateur mususu to Touareg masa mo Touareg anda boka na nani to rekita ba animateur ebele ba ya on ebele ba mise ebele ba ya wana après makambo wana donc il est pas ça là parmi bawana est-ce que Lévitique ceux qui battent Bercy a battu Lévitique vraiment au kendende en tout cas mutu mo rolo ba soutien na temps bango to ba époque na bango c'est le cas na habité na temps ba asala ba abora na temps na état na yeleki comme sur temps ya Lévitique donc yo attend na ngai donc temps na binisa mboka temps na ba do buka lipeka temps na ba do sala makamu ninge salaka donc au monike to banda na ba na beteli wana mais to yaki na ba 4 lettres oligamba kolia manioko poso lelo yo moni résultat makemba yongoli kaka na poso mama yo mwana keba okologo tangwe wo lololo mwana ko vandela po mama okoko mana santé ya miyoto soki ovandeli po lelo okoko mana santé miyoto olati Paris na moto na yo gi basket lelele tala mabina mboka na biso Monsieur l'artiste donc Michandro l'artiste Michandro ouais les paroliers donc belé les paroliers donc basimi makamuna katamboka pe parmi bango bazali donc voilà quoi donc batana chiffre 9 lilo et comme il passe parce que Boki Fabregas à se réunir na DiCaprio et puis c'est bien passe ko se réunir comment est-ce makambona na habité c'est de la makambona na habité donc elle amno bolinga qui toujours azalaka na rando ndenga c'est esquisé pas fali pour pas on dirait c'est peu les binoté quoi rien à voir ceux qui tango mususu que
bakolo bandenge wana eza par rapport ke bayebi bacomportement na biso na kerse na biso te biso toya bana moko boye toyaka botosi toyaka récent vers bakulutu tolingaka baninga toalaka na bahaine na baproblème na bato moko te donc wana rien à dire quoi nabwaka base nabwaka bacana no boye nabwakela bango o asanango fifimbo so asanango gilenkenga giba sete loko nalingaka magloire kenga bazobaka bakibi bazomelela bachafouin acha mukendi azanango robine mundi bwazana moto on pone natika bango tinela bango ba papa fero le pira kimbimbaka ngakiania we mire ya fe mama kimbimbaka sacré ndoka ichibile ilere konsokina kimbatikisa sauvez-moi konsokina kimbatikisa sauvez-moi Robinho tete Elodie Salamondo Guy basket aimé bido chaye Elodie alomo papi sikambaka qui sait pas di vidéo fisoba la boss Kilekenga mbaka Romain Moukadi maître Jacques voilà Florent Ibenge comment péton Kachuba na fait basepele jouer les bas. Là c'était vraiment le Vitique Manioko Frites Babi 5 chantiers ya cartona boyo qui parcourt naie depuis Wenge Musique Maison Mère lelo azana Robinho Mundibu comment aza ko évoluer azotika toujours bâton likolo to comme vraiment ko kenena suka poto chité internet ezatan le Vitique tos zelani na bonani Robinho sate en tout cas migolo to kana tusubuka lope quoi donc la moni maître John wana bras droit à mon compte donc rien ouais maître John bras droit à mon compte lui qui toi le bossa par là boss ton résidence donc maître Azawana et puis petit nom cloche Azawana donc si Jandonga la Zawana et puis l'artiste au chandron l'artiste donc voilà quoi donc mingi na ndenge ya kozela na si bon babuka non lipeka obika na boka mama kitisa oh tata matisa kitisa yango yo mama na bana ye chipse kabengele kitisa Carlos Nzamba ilia robo ale robo Elvis matonti kitisa popole landu matisa bango dula se bilele mboshilo kinzonzi na boke loko wana me batebele ba comprendre makambo te par rapport que donc décembre oui loko ezate butsana lelo tokobina wapi na alipeka mais keba eloko moko sali comme surprise on a to dévoiler secret to debi ke batebele ba koti mais ba bunda non eloko wana na keba na nenga keba surprise me ko ya ngwana loba mingi te bana Paris numéro na ngaza 00243 89 287 29 27 Fire Basket Juju Lingwambi Passeport Rouge Kevin Maestro na kata Paris wana boyebika donc na minute to na kata labo zolamba makambo to beaucoup de fois ba secret pour comme boy tala ko to boy sa ba china mo ba sala miki wana donc na minute yo donc studio to na kata studio album ezo makala te noir et blanc mais bakeba donc tant souper na décembre ba ko mais toute vérité n'est pas bonne à dire ba surprise ali babuka non dipika ninga basubuka wana mais ninga tactique de jeu eloko mo rezo yana na ka patron apesa itita na swindoki boye swindoki eloko ndoki wana donc kalate ezoya na ninga vitesse sage et puis ba kozoma peka carré nazo conseiller ba yaya ngopane on peut carré sur le on peut carré ba yaya botika bimela mela uliete na tongo yombango kuna biloba loba on va si Jandongala en tout cas si Jandongala zo signalinga déjà internet ezatan le Vitique na ebité mo ba salutation na yo na bae o basungaka yo oyo balandaka yo quoi patibula mbansani na kata Lyon na banino na Lyon Kevin Maestro mama ife maloso biga papa de gar mikangu osebele wana et puis Juju Lingwambi ya lingarabu Juju Lingwambi ipakala petite sœur na ngai Hortense Angèle Ipakala na kata Paris wana na ye na bosani pete Papi Sika vena Papi Sika na kata Diblin bosani pete Florani Alisa bo ebele wana ba nani ba commandant Gilles Dango le Grand Lion et puis na kata ba Luanda wana bozebele boss fo chaluto
bosani pete strata shige strata lunda nzete ya kwanza na kati Angola yoyebi kaka bosebele ba Jagger Manette Héritier Basket nani soldier Suisse na kati ya Shikwenza quoi. Donc numéro na pesi ezaka ke to en plein studio mutu to a besoin ningi ala ma contact ma conseil moi ni ndeza la moi likwanza ba kwanza ningi ala masolo ya mwana quoi. Donc voilà bomoni yemoko Levitique Manioko Fritz comment alobi vérité oyo fallait aloba que ayamba ba musicien départ ya babil ndeye avanda ayambi ba roi David ayambi ba Lobeso ayambi ba brigade ayambi lelo bana maison mère wabite kende na Robino Mondibu bo matisa nzete. Donc côté wana bolongo la polémique wana boyeba ke Levitique azawana po maison mère nde epesa ye pifo ke Levitique vanda na makambo wana vanda na Robino beaucoup mélanger boye mélanger. Là j'ai sali mon équipe si Andonga la Jansi si Jandonga la Jansi Andonga là. Donc voilà vous comprendre que comme on est les kakanga makasi mais pour mon abilili oyo to se déplacer to ya le Lolemba to zo la bino to za na siège ya Robino Mondibu ba mbote mingi na Karine ya Mado TV ya Mbiji yeto beka ke ya Mbiji quoi ya Mbiji na pesi mbote na ngana Julia Beck depuis Allemagne 1 million c'est quoi Julia Beck 1 million c'est quoi na moni bongo na Belgique na zongi na moni bayanga ya kati tomba na bi yanga ya kati ata pasi ata bisenga kotika ngate sans TV a rosalananga sans TV ko code bébé sucré depuis Belgique na moni bongo Christelle Bafoseta na moni bongo Olgalogie charisme depuis Paris na moni M16 Balondo Alexis Balondo Cisco de Mosquée na moni bongo Sebondo depuis Maroc Sebondo Mokonzi depuis Maroc. Là c'est mon oncle privé ya kati. Donc bana ya Paris, Belgique, Hollande, Suède, Scandinavie Mobimba, Schengen Mobimba, bo mesana na Kolanda, Karine ya Mado TV ya Mbiji, bo s'abonner massivement. Na suka na biso to tombola musa pito pesi bébé Eliel Bambote na ye Dada international pifo makambo ezande wana tango zui baton kumbela côté la gauche à droite c'était Dada ngana opeso longoni donc mema makambo Dada international yoza déjà na obimi na libomo ya leader maman na waza déjà muta makambo tango zui makambo côté la gauche droite te ba belobi yo kumbela parce que ozane loko yango Dada international Karine Yamado ya Mbiji siama na makambo na yo to comme na suka bongo biso to tombola musapi to tomboli biso na so to tomboli 3 fois bima Karine ya Mado TV. S'abonner. Beaucoup de frères chéris, ma film bien, ma théâtre bien. S'abonner, penza partout. Bolanda Abisso, pe bo continuer ka Bolanda Abisso. S'abonner penza Karine ya Mado TV. S'abonner na Karine ya Mado TV ya Moni Makambo. Karine ya Mado TV ya Mbiji. S'abonner parce que la news, ba buzz, buzz Vandara. Buzz actualité. Karine ya Mado TV. Donc vous s'abonner, Julia Beck, million c'est quoi maman et s'abonner. Bana Paris, Belgique, Bruxelles, Canada, Angola donc vous s'abonner parce que nous y a solo na Karine ya Mado TV. To beta ngo musabe.